atiki bisoka aboye do liwana ye ezoye banate minduke betami na mai uko. Merci beaucoup. C'est tragique, si le lot a été comprendre. Est-ce qu'il y a solo baboma qui doit couper une maille? Bon, c'est là, bah dire à papa la bango, pareil, bah les babimisi, bah moni na bah pota, bah moni donc on dirait bah tout fakié, on dirait parce que na bah boké bah piscine on a peu qu'on m'a rambo belé. Le costume bah ici. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela o page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Ok na mode ya paiement soit PayPal to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément à l'hôpital du Cinquantenaire où se tient le funérail de notre sœur, la comédienne Naomi, qui est décédée il y a cela quelques jours. Mais avant ça aussi, il y a eu aussi la dépouille du frère de l'artiste Ebakata, qui vient aussi de partir au cimetière. Et il y a plein d'artistes comédiens et musiciens. Il y a beaucoup d'artistes qui sont ici, et surtout les artistes comédiens où il y a assisté Ebakata. Mais na banani bakozonga tokosukisa na koloba ndenge musicien moko sénégalais ayembaki oyo mwana aofansaki. Bandeko, vite à vite, vous avez un bus qui a été loué par votre président Botangana Bobi Bitnabino et Sika Ezali Nelbosa la déplacement. Pendant les Gambotali, bus paie en famille. Famille ezana 2 minibus ya prix de vie. Voyage maboko ya Nzambe. Nzambe tata na biso. Ndenge tozali koloba ntango nyonso opesaki Naomi, ozwi Naomi tika komona na yo kumisama. Baloba na yo elobi ete moto azali kutulu ya kozonga na kutulu. Na ntango toza kolonga awa mpona na kotia cimetière n'a pas classé les bambous. Bonjour Tanya Mas. Tomoni awa esali biso ndenge nini komona bino awa boye retard nanu ko ya ndeko na bino ya moko ya bino oyo abungisaki leki na ye ko ekendaki banda 8h na bino bozo ya ba 10. Te nakosote borno kangi verse na nga. Nakosote moi yondo chaki express. Bon en fait nga naebaki vraiment programme maramba ebakata te na roko sate
donc so na ye awa na ye mpona matanga fi oyo akufi donc nakoso te walai nakoma nzambe nayebi ye te mais liwa na esala nga mpasi nazali na poto esa eshoka nga makasi mais voilà nakomaki yango na joie na ye te peut-être lem sous de vie namona ye te mais ntango naokaki aza collègue oyo yanga sa mosamo na nga lokola na profite nga nayaki mpona occasion nayelaki nabaki avant nazonga lobi naleka quand même na se recueillir na corps na ye parce que c'est un collègue mais mpona yebaka ata na présenter mpe mes condoléances mais nayebaki te ke ezala lelo na apprendre nango na porte ke ye mpe bakekunda j'ai appris ke bakekunda lelo mais sincère condoléance na ye mais so na ye awa na ye vraiment mpona matanga ya sere na biso Naomi. Non, déjà aza mwana muke en plus genre aliwa na moni bonga ata mutabela ki bobi ke mutabeli OK mutabeli te mbala mo bolali ga bolamu ki boki agenda ko sokola après elle s'est éteint ça fait trop mal ça m'a choqué nde bando ya na corps na ye na ye même pas ke na roya Kinshasa tango tombé ke babeng singa na invitation na ye yango na bi na leka quand même na ya ko se recueillir. Un mot pour le président Omar, il y a un bon Simona Naye. Azar actrice Omar. Oui, Azar artiste. Omar déjà il y a des gonanga na opesa moka pour na été na loba pour na ba comme média nyoso corporation nyoso mba sincère condoléances na biso to sambela rande mingi to mitika na maboka nzambe le important yango wana to bondela nzamba sunga biso parce que eza kitoko te to yaka tout le temps biso otala yango na musika ça fait trop mal bozo ya ba cimetière de temps en temps bozo ya ba morgue et tout ça to sambera nzambe nzamba batela biso susu mbulo to koti yango vraiment tala nde to bandi yango mbala moko boy en plus babi était na monaki su babi film so asaka théâtre asa na groupe nini voilà nani basa pe internet te na nenga mabeto mona na yebi sambela makasi so totali bien de Ronabino de la foi pasteur de la foi abenga bino par rapport à prière ndenge l'esprit de mort ezotele la rabino trop mais lelo réponse moi exact c'est ça te bokenda le pasteur de la foi ko benga batu nyonso te ba ya kosambela ka ripa na ye po esprit de mort elongo mutu na mutu esika azali akozwa conscience asambeli nzambe na ndenge na elingi koloba te ke pasteur de la foi nda kolongola liwa na mile bakomo non a interpellé batu ke to sambela donc veut dire yo pe na kwena ko sambela tanya mabeda ko sambela donc mutu nyonso ko sambela na kwena meza te ke fo boke na église na ende liwe zolongwa na église na eza bongo te. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que ba prophète wana ba ko bisa ba parent te ke eza bisote parce que prophétie bimi Naomi ko ke na ye kuna moi je ne sais même pas Naomi ka Naomi akufi vous comprenez et pour Naomi to kabona kala na groupe sans souci ya longwa na groupe sans souci bonga za chef na a longwa na groupe sans souci tamulai de pas longwa na groupe sans souci une fois la komona na matanga ya mama ya ba Gingombe na pesi mbote place azali donc kutana wana dernière fois to kutana na Naomi yango c'est tout. Comment on va comédien va faire ba HO il fallait pas kufa ba rebino be ya bomemi PD na théâtre bomiki lesbienne kuti wanga banda wanga trop analyse ngo ça mais so to komi ba PD to ba lesbienne po mbongo ya tete artiste toi na l'art tika baninga bazota kopo wana santé bongo ezatende te nga santé na nga ezali parce que na vivre un monde à part le théâtre na sala ba business nga ozomona o na kotanga pe awa te donc on a investi ça à place moko donc na sala nga bien et j'ai aussi ma femme qui s'occupe aussi de moi Lia Boye sala ba est-ce que Liaki est-ce que Meliti donc c'est comme ça avec mon ami Wawa Bakula Walijo prêtre mutoyo à l'hôtel nga kololo pangu Walijo papa na brinela mon cas amour na bijou na bête la ke tolo jeté ye le roi azalinga na kufa sikote ya solo non là la question merci norme omoni mais sibitima atiki bisoka boye do liwana ye ezoye banate minduke betami na mai ou comment
akufeli leki mais leki wana pe aza yanga d'office omoni moninga so azwi pasi bokabola na ye pasi wana po azwa mwa kimia moke kaka yango wana tobandaki na ebanda ebandeli kotale na ndako kolanda na aéroport na ndenge toyaki samedi awa kotika mais regret yali kaka toye basi babimisaki déjà na 9h balobi eloko yango esali suscité mo polémique ke bayebisaki bino déjà ke corps ekolonga 8h30 bino boye retard on dirait esali mo lokola mo sabotage moke bisika wana non na ndenge ya momeseno toyebaka ke toyebi deja ke corps so babimisi bakoma kotia yango 1h du temps na libanda na ya cinquantenaire après donc na momeseno ya bongo. Mais être au courant que Barobimisa ba kenina mbala moko te. Tant balaki Barobimisa bon. Non, ça avec Barobimisa mais baro exposer na libanda. Mais pas savoir que Barobimisa peut ba kenina mbala moko te wana nde toi qui informer te. C'est pas un sabotage, c'est pas ndenga mabe mais tu es à l'heure convenue tu veux que tu comme à 9h, 9h30, peut-être 10h. Voilà. Mais si ko ba kena e babimisi ba chete mais ko bimisa na ko kende mbala moko. Bo wana na ebite ba condamner biso na sens nini. Te ba condamner bino te bimika moi polémique po on dirait exclusivité nyonso ekeka na chaîne ye bakata. E ba ko mona ke ba comédien bazate ko bimaka ke bo saboter. Yimo zo mona te papa Masasi po côté wana comme moi trop glissant. Non. Biso sikoyo ekomi ata yazwi atie nyonso problème te toboyi te biso pe tokotia Masasi TV promo 243 tokotia donc tokotia tokosenga kaka ye bakata wana kaka mutu na ye so eza mutu ne mutu asali kanai ke image wana ezalaka na ye moko biso tokozwa tokabula ngo kaka même na retard wakufaki eleki na biso tout tozwa même na retard tokozwa ngo tokotia ngo kaka. Donc jamais m'dako kanga image ezala tili wa non ya imoko te non toko tiango kanga linga te toko tiango même si photo kota na TV ya ibakata TV to pasula image to pasula image to kabulango komona ngona Masasi TV ko leka na promo de 43 ego leka balinga te ata ba service kanai ke no cameraman wana la moki 4h po azala na ibakata badie babo ma tuka secret ne mara to sala ngaka. Mais pour aller qui na bino mwana na bino au pays à sali musala na bino mais à katani avant nzamba ya bengi un mot pour naie. Naomi est parti à Kofi avant. Il est tobaga nzambe asunga libota. Nzambe asunga libota pour kolala kolamuka eza habitude te. Omoni ndenge biso tolamuki lelo c'est une grâce to sale forme te. Tout ça les fortes, c'est une grâce quand Nzambe a accordé biso que tout la est-ce qu'il y a solo baboma qui toi kufa na mai. Bon c'est là ba dire papa la bango paré ba les babimisi ba moni ba moni na ba pota ba moni donc on dirait ba etufaki on dirait parce que na ba boke ba piscine na pe ko na makambo ebele ba nyama mai ba kompe ko na piscine so mutu moko za mabe aroya pana kata piscine parce basali makambo parce que na Afrique du Sud na Afrique du Sud na moni un peu garçon mo ba kufaki na piscine. Garçon qui fait la piscine, il y a tout à l'île qui a au monde en athée, la piscine a au monde en athée après bimi. Donc quand vous savez, tu peux prendre un exemple, on a vu que balendé, on te soka dindia au monde en athée, après na maman a bimi saké 3 fois. Ozo mona, oh ya piscine qui muta bimi bol ou comme ta piscine, ozo mona tenga na mona en Afrique du Sud. Na Djobour, ozo mona. Donc quand vous savez que voilà par là na mona nga dinda piscine, te na kota te. Donc ezalaka irremplaçable pour un artiste soki atiki biso na ba bureau na ba administration soki ingénieur boye économiste boya kufaki on peut le remplacer et puis problème ils continue nango mais na ba artiste même mutolingo mekola moninga ekokanaka te c'est pour dire qu'il y a une particularité na moto. Dès que nous perdons quelqu'un, c'est vraiment un... Et puis tu m'appelles à matin,
Mesdemoiselles et messieurs, vous avez suivi les interventions de différentes personnes au Bazaki na kati ya matanga oyo. C'est vrai, le long en République démocratique du Congo, ils ont férié, mais férié na air matanga ils ont raté. Férié ils ont raté na ba vie na biso par rapport à circonstances oyo et ce entouré biso. Raison pour laquelle au monde il y a des gens qui se sont exprimés na ba douleur, n'a pas si par rapport à la réalité et atteindre biso sur la mort de Naomi. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous disons un grand merci parce que vous étiez là nombreux. Il y a Rolanda Congo Mokili Télévision, spécialement dans cette émission. Nous vous disons un grand merci et surtout, nous présentons vraiment nos condoléances à toute la famille de Naomi ainsi que sa famille artistique. Donc, c'est vrai que le cœur est meurtri, mais du moins, la vie continue. Donc, nous devons faire face à cette réalité. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Kevin Leou, et un grand merci à toute l'équipe technique de Congo Mokili Télévision dans son ensemble. Et sans oublier Caprice Kilokwa de management. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. D'ici là, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. Shoukrani. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.